Prophétesse Liliane Esther Tayo. Musala nzamba pesa nga yangwana ya kokufa kolamuka 2 fois. Oh. Puna wana nde nzamba zwa ngai na âge ya 13 ans pour la première fois. À l'âge de 25 ans, ndaye kozwa nga mobimbi. Zwa kende musala na ngai. Okangola basoso bataba bato bakangi omoni bibwele bakangi na basinga na bazabatu. Ce que otali mingi ya ba message na pesa kana zora toujours ba problème na bakonzi. Bible yango moko déjà ezopekisa l'exercice de la femme dans l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ a dit lui-même que azali mwana abota maki pona robota confusion. Jésus-Christ a ça répondre à l'obi à la résurrection il y aura ni femme ni homme, tout le monde sera semblable comme des anges. OK. Ba yomboka ya Congo bana mboka Congo balinga kododa makasi et puis comportement na bango ba yemboka babandi olatango ape moto so al kufi penza kufi oki osambeli asekui frère alamuki makambo eza awa tokei alamuki frère bazali na Kinshasa wa Congo nde lingi ko etufe batu mingi Congo na Kinshasa awa moto akufa ki azana morga mama yemo tango bakomi 1h du matin oyo akufa ki wa OK. Bayogi muto azoyemba. Mon cœur considère tout l'univers. Ya zoyemba. Munoko ka muto ezo bouger. Ye moko nzoto ezaka malili. Misabika uta elinga maki. Misuka ka uta ezaki esika moko bonsiko. Kaka munoko muto efungwa mi eza mystère ne. Azobenga ngaba, azobenga makasi. Réaction ezate. Ami mewe eza mo phénomène mususu. Wana siko isika yo ozalaki. Esprit no ezalaki wapi bien ko bandaki koyemba esika nazalaki eza mozindo place nga nafuka maki namoni mutu namoni côté droite nanga mutu akiti na toi akiti pembeni mais eloko moko eyelinga ke natala matambe na ye nyati mabelete pasisi prière nzoto ngo etelemi pe eke nango tina mbeto asimbinga atoshenga ayebisinga mukolo elanga tindinga na ya koyebisa yo que dans quelques jours azamwana motote po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo bakelile Nazareth lipamboli oyo emonanaka tembeni mama kandi elobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisikana longo na nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonjour chez vous qui nous suivez en rediffusion. Je suis Larsène Benda, les sénateurs. Je vous dis déjà un grand merci d'être branché, scotché sur la chaîne de l'information à temps réel, Amoureux du son de Gamaliel, une émission, je l'ai toujours dit et précisé, 100% christianisé. C'est ici que nous parlons Jésus. Awane Tomeka Kempe Komema, Masolo ya Yesu Kobeta vision, Yabana Nzambe, Ponamboka, tout le Benamboka, mais dans le contexte nini, qu'est-ce que l'Église dit pour les Congo? Qu'est-ce que l'Église dit pour l'avenir de la République? Tel était notre objectif, quand même, de mettre un cadre très idéal, alors, de façon que, Bozoka information, Nandenge Longobani, Tozoka temps, il y a pour échanger, c'est là, cadre entre les leaders religieux, Ligoso, il y a fidèle Nabango. C'est pourquoi aujourd'hui, Tokomia Télévision, en collaboration avec Son de Gamaliel, nous recevons pour vous la prophétesse de l'Éternel. Elle n'a pas fait mal des choses pour l'intérêt du royaume. Elle est là toujours et il était plus qu'important pour nous de la recevoir via nos antennes pour me camper qu'on ça moi Toli d'une part et aussi qu'on ça moi prophétie qu'on annoncer les choses à venir pour la République sans toutefois oublier son expérience personnelle avec Jésus pendant son parcours. Mais avant tout, laissez-moi déjà dire un grand merci. Bonjour à Madame Tiffany Mokwa. J'ai dit bonjour également à mon manager Patrick Beya. Bonjour à Davina Moulanga ainsi que toutes les familles du monde. Aujourd'hui, Larsène Benda, les sénateurs, devant vos
poste téléviseur, dans vos maisons. Je vous amène Jésus, je vous amène la prophétie. Alléluia. Merci le roi de rois. Alléluia. Tombola maboko na yo likolo. Lakisa maboko na yo. Sakat. Sakat. On y va. Ah. Salaboye, Salaboye. Assis sur son trône. Salaboye. On y va. Assis sur son trône. Encore, encore, encore. Ah, ah, ah. Afandi na ngwende na ye. Yesu azaya kofanda. On y va. Assis sur son trône. Afandi, 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 afandi. Assis sur son trône. Fandi saye, fandi saye, fandi saye. Nazo mono de tika Yesu afandi. Afandi, 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 afandi. Merci Jésus. Merci Jésus. Afandi, afandi. Salaboye. 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 Gatela Yesu le sako. On y va. Gatela. 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 Kaka. Kaka. Yambalo ya taba ministre bakokata. Nazolo bakatela yelo sako. Katela yelo sako. Katela. 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 Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Nazo monote. Salango boye. Dose, 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 dose. Tolobi à tout. Yoka. Merci. Tolobi boye. Yambaloyo. Ataba ministre bakokata. Ataba généraux bakosala nini? Ataba ministre bakosala nini? Ataba président. On y va. On y va. Sans plus tarder, j'ai dit déjà un grand bonjour également à mon invité, Shalom Maman. Shalom mon frère en Christ. Maman, vous allez bien? Dieu nous fait grâce, merci. En tout cas, Belé, il y a des téléspectateurs, je sais que à travers le monde, Kino Siko Awa, Baïbina Noté, Nani Toyambi, quand même nous avons parlé d'une prophétesse, oui, il y a ma prophétie Oyo. Pour la plupart, ils ont la mingi, papa ne va pas faire la prophétie, mais prophétie côté maman, ils ont la moins pour quelques fidèles des églises, surtout dans la politique, culture religieuse dans le cannabis. D'abord, il y a des zanani, puis mosala na yo pour na intérêt à les amis. Na pamboli nzambe na nzanga na lelo. Kongo na ngai ezali Tayo Liliane Esther. Tayo Liliane Esther, prophétesse qu'on appelle prophétesse Liliane Esther Tayo. Musala nzamba pesanga yangwana ya okufa kolamuka 2 fois. Oh. Pesanga mission yangwana. Pardon, okufa kolamuka 2 fois. Nde kuna wana nazwa mission oyo tobengami mbasakoli to musakoli ya likolo. Ok. Okufa okufi mbala liboso osekwi après okufi lisoso osekwi yango commission bala mo prophétesse. Komisi ngai te nde kufa wana. Okay. Kuna nde bapesa ngai mission kuna nde nkolo apesa ngai etinda yake napesi oyo etinda kende osala mission ya mboka yango wana ya bamboka mikolo bisika na kotinda yo ya bakonzi ya bana mboka bona. Maman Esther, ça fait combien des années
Yesu Christo abotamaka na bongo ya moto chaque jour que nous repentons. Chaque jour yo salaka repentance tikala koyeba ke Yesu abotami na bongo ena. Na koloba na bato. Ngana yambi Yesu lokola mukonzi pe mubikisi na ngai. Utatongo na lelo nazaki liboso na Nzambe mutu mobimba jusqu'à 4h du matin quand je suis allé na pema na salle de repentance na bigi abotami na bomo nanga azali tozoko parce que du jour au jour on est en train de obotisa yesika kokomisa yesika voilà. Bon, s'il faut parler dans les seigneurs, expérience na yona Yesu to bandaki na Yesu mbula tel banda mokolo na ngai na koma kosalela Nzambe. Peut-être j'avais une ancienne vie et depuis ce jour-là, dès qu'il m'a parlé dans l'oreille, et je me suis converti, kino lelo, na komi na bambula autant et le mona Yesu. C'est ça vraiment notre propre question qu'on voulait poser pour nous éclairer d'abord opinion. Na Yesu longo tokolonga mystère de la croix de Jésus-Christ. Yesu Christ kati na ngai na kufimbala liboso na botami na ba parents chrétiens o bazaki bakambi angelesi bongo kuna wana nde Nzambe azwa ngai na âge ya 13 ans pour la première fois. Pour la première fois tango siko na koli na moni makambo ngo bisika nyonso eza na auditoire eza wapi ozali bayebi ke yo mona makambo abato alors comment ko gêner nga makasi. Comment il tout ça c'était ça à l'âge de 25 ans ndaye kozwanga mobimba wana na komi ko discerner le bien et le mal. Le bien et le mal, oui. Ndaye kozwanga mobimba tokei na kanti yango te toza lelo nde à partir ya wana a confier nga mission ngo lisusu alobi sikoyo nazotia na maboko na yo nazotia na misu nazotia na boye na makolo ukotambola ukosabo ukosala boye zwa kende usala musala na ngai okangola basoso bataba bato bakangi omoni bibwele bakangi na basinga wana baza bato musala na pesio eza ya okangola kokangola na pesio ezali ya bikolo eza ya bakonzi mboka. Ce que otali mingi ya ba message na pesa kana zora toujours ba problème na ba konzi. Comment ça? Bon message na pesa mingi ezara ya mboka. Particularité nous mboka. Donc particularité nous ala soko pesi message il faut créer un trouble na mito abatu. Tolo ba bongo. Ba benga ngo ya Miché. Loro la pesi Miché a pesi message wana e koko kisamaka meza makasi na bumutu bato ba benga ngo eza makasi eza mabe eza bo. Etango e kokisama. Voilà. C'est ça, mission Nazwa et Pai Nanzambe. Il y a de la mort à la vie. Mission prophétique. Oyo apesangai kombo ya etonga babengi mystère de la croix de Jésus-Christ. Bamso babenga ngo mystique, bamso babenga ngo mais kombo nango eza mystère de la croix de Jésus-Christ eza na Éphésiens chapitre 3 verset 1 à 8. Donc. Maman Esther, étant que prophétesse, n'a habité makambo oyo toko lo balelo. Musala boko sale lanzambo le mystère de la croix. Oui, de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Vous ne vous sentez pas gêné que lelo Bible yango moko déjà ezopekisa l'exercice de la femme dans l'œuvre de Dieu. Tozana mukanda wa Bible le bien, l'apôtre Paul l'a même dit de ne plus autoriser à la femme d'enseigner ni de prendre d'autorité sur l'homme. Mais quand aujourd'hui, ozo salamusala, oza na ministère, oza vraiment un ministère apostolique parce que oza ko mema bato ebele na kibonzambe, okomona te qu'il y a contradiction quelque part. Na kotala yo, moi si, maman, Paul, apôtre Paul, l'apôtre par excellence, aboyi makambo wana me bino boko sala yango. Okomona te qu'il y a confusion, moko makasi boko mema na mito bato. Maman Esther. Confusion, Jésus-Christ a dit lui-même que azali mwano abota maki pona robota confusion
pona kokitisa bayike pe komatisa ba mususu. C'est ça là où il y a la confusion, bato bazo comprendre te bato bazo linga bakamata balatisa Saint-Esprit bilamba. Donc Saint-Esprit balatisi sexe Saint-Esprit, oh Jésus-Christ a ça répondre à l'obi. À la résurrection, il y aura ni femme ni homme. Tout le monde sera semblable comme des anges. Donc, mission Nzamba Pesinga, eza mission ni ya mwasi ni ya mbali, eza mission ya moli munanzambe kati na nzoto ya mabele ezo sala musa. Maintenant, quand à ce que l'apôtre Paul dit, de ne plus confier cette responsabilité à la femme, ni l'autoriser d'enseigner ou ni de prendre l'autorité sur l'homme. Si on a bochango wapi bo tangi kara place wana boche pembe ni bozu le devant. Mukanda na nzambe lobi boy. Nouveau Testament ezali elilingi ya Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, vous allez m'excuser parce que je supporte mal la chaleur. L'Ancien Testament, il y avait des prophétesses, même dans le Nouveau Testament aussi. Prophétesse Oyazako Tambola na arche de l'Éternel, babengi Myriam. La Bible elle-même déclare que noir sur blanc, prophétesse babengi Maria, ndeko ya Moïse. Oyazalaki ko prophétiser. Nkembo na nzambe kiti lelo nkembo na nzambe kiti nzamba zo sala makasi na Moïse. C'était une femme. OK. L'esprit de Dieu dans le corps d'une femme. Il doit agir que son travail, il doit travailler comme l'esprit. L'esprit n'est pas semblable à Moutou. Donc l'esprit n'a pas de genre. Non, l'esprit n'a pas de distinction. Okay. L'esprit peut prendre un enfant. Dans la parole de Dieu nous parle en nombre. Le problème de l'esprit est l'atinyama. Soit disant Moussakoli, azo kende na mpunda. Amonite que moi jalingia bomaye, mais moli munanzambe lati nyama. Pona kofongola emiso koloba ke tala soki na pusaki na yo na kweisa yo te se kwenye na mur te moi je nanzamba lingaki akata yo aboma yo. OK. Na minute asa beti nyama 2 fois. Nyama tuni ozo betanga bo ndenge nini. Est-ce que yo penza oso yoka nyama alobi? Nyama alobi ozo betanga ndenge nini. Ya alobi nazo beto parce que oko isinga ngana zo kende mbango. Mais na ko isi yo parce que tala liboso. Moi je nanzamba lingia kata yo na mupanga pa oyokite. Nzamba sali ngolo afongole miso amoni moi jatele misi mupanga. A se repenta ki liboso nyama. OK. C'est ça le Saint-Esprit. À quoi agir na mutu nyonso ya lingi, mwasi comme mubali, vieillard comme jeune, aza moli munanzambe. Donc voilà. Donc disons cette hypothèse eza vraiment na esika na ngote na Biblia to le esika na yango bazolo ba eza lokola komi na kalamu. Bana basi bazaka na komi na kalamu so bazote ya maloba na nzambe bango kuna bazo sa maseki. OK. Bango bazo menase ba mibali na bango. Oyoki oyoki makambo bazolo bat. Kasi yo tambola kaboye, kasi yo sala kaboye, ti yo boye na boye. Alors epesa ki polo kanda pona tine aloba ke basi baloba te liboso mibali to basi baloba te na kati assemblée de saint ya ko menacer, c'est pas ne prêcher, ce n'est pas ne dire quoi kozwane tozo menacer au monite tant to bima oyo kango kasi bate yango lelo na mkonzi na binote okomona bona boy. Donc il a dans cette contexte là. Donc azui maloba wana atiango na Biblia par rapport ya réalité to comportement bato babandaki ko afficher na période wana to loba. Oui, c'était ça. Ah, donc, selon la théologie, c'est ça. Ah, selon la théologie et non selon l'esprit. Non selon l'esprit. Ah, donc apôtre Paul Pazalaki pe na makamboana penza ya. Non, la parole de Dieu dit. Paul a dit ici c'est moi qui parle. Ce n'est pas le Seigneur. OK. C'est la parole de Dieu. C'est ça. C'est là dans la Bible. Paul a dit ici c'est moi qui parle. Ce n'est pas le Seigneur. OK. C'est dans la Bible. Mais quand les gens enseignent, ils enseignent ça. Donc bato bazozo akaka maloba o ya Paul. Kaka ya Paul particulariser yango balatisa ngonzoto. Voilà, lokola bato balinga doda. OK. Bayemboka ya Congo, bana mboka ya Congo, balinga ko doda makasi et puis comportement na bango bayemboka babandi olatango. Ba Congolais balingi humilier, ba vendre la non, eza pasi.
makasi. Maman Esther, tout ça parce que Zaka maman soko zala papa mais le verset wana penza au petit Paul raison penza il fallait qui olinga wala tisango penzo to na molimo pe lisusu fandi comme Saint-Esprit a lobelangate. Parce que ngana sina kufamba la mibali na zila kaka mkolo ya zwanga zunga. Parce que je suis dans une mission. Bitu nanga eza ya ko sa mission wana. Bitu nanga eza ya ko kende na sa mission. Maman Esther, Koufawana d'abord tout le belanon Koufawana parce que c'est une émission cadre auto tchaki pour un échange bino na ba fidèle na bino témoignage non peut-être ça peut aider 2 ou 3 femmes 4 hommes 4 âmes si je peux les préciser oh penza jusque là comprenant nous thème comme Nzambe parcours na Nzambe des fois Dieu est en train de les parler mais il n'arrive pas à comprendre mais au travers de cette émission ce sont des Gamaliel a dû vraiment profiter pour comprendre et donner sa vie authentiquement à Jésus. Maman Esther, expliquez-nous biso kufa wana tango zoloba kufa na Yesu ou bien kufa penza ya nzoto ya musuni okufi penza okoti morgue. C'est comment? C'est un témoignage ou expliquez-nous ba imboka ba ce qui se passe juste. Bana mboka na koloba boy. Na koloba ete kufa penza ya moto akufa. Moto akoti comment 9 jours. OK. Basali examen nyonso ba trouver le côté aka malaria ya 1 plus exact ata demi plus exact. 9e jour akufi complètement. Papa ne azali, maman ne azali, grande sœur ne azali, ba memi bango na mboka o na ba mindelo ba memaki na hôpital na bango mwasi na mbali o ba botaka te o bazaka na posa ba adopter la fille. Babi metoko kotika boité tomeki en tant que médecin nous n'avons rien trouvé. Donc kendena na ba hôpital monene total na ndenge nini ekoki ozalela. Soki alaki yango ke na yela ki émission na lingaki na le kaka na ngai yango bambula presque ba. C'est tout ça to sambeli muto akufi alamuki net tozana ba témoignage a bosambe la rappel moto so al kufi penza kufi oki osambeli asekui frère alamuki makambo eza awa toke. Bien-aimés dans le Seigneur, tout est grâce. Dans toutes circonstances, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Le 13 octobre 2020, 7 ans, jour pour jour, les Nazariens Télévision, votre chaîne chrétienne sur YouTube, commémore son 7e anniversaire. Oh, alléluia, Bana Nzambe, shalom, 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 Nabino Nyonso, Bozola Nangai partout dans le monde. Le 13 octobre, les Nazariens, Ekokisi, 7 ans. Moi, na accueilli vraiment le 13 octobre. C'est une grâce devant le Seigneur. 7 ans, ils ont signé à perfection. Alors, 7 ans, ils ont facilité. Tu dis que le combat, ils ont qui qui belé peut que décourager battu mais qu'on commence 7 ans déjà quand même les âmes basali grâce et chez le fameux témoignage ngana mona na likambo tena les anare c'est pourquoi na lelo na bika na koko lekate même si on a l'équipe pembeni yao même si on a kotala batu mais na bika wana les nazaré zawani fona lekawani na ba prédication na ba enseignement na ba exhortation na ba nzembo malamu ba cantique édification na ba méditation. Et voilà le 13 octobre de Bokissa, 7 ans. Alors par rapport, il y a manifestation to milulu wana to bongisi des journées, il y a prière, il y a action de grâce, il y a concert. Assis sur son trône. En fait, il faut que ça soit grand concert vous allez gratuit 2 jours seulement mais na kati concert wana mateya pe kozala pour na ko gagner ba amen concert munene. Les danseurs ont produit Certifani. Pour cette occasion, yo zala béni na chaîne o na ba témoignage, na ba table 5, o zala béni na biso ba prophète ya bishima. Alors bino ba na Nzambe nyonso o bo pambolama na mateya na ngai apôtre Amashia na sengi bino nyonso bo soutenir œuvre oyo ba o bolanda biso. Je crois que pasteur Richard Elongi na nous bomona ngoni pas les Nazaréens et bimisa na kati boyebinga pour na grâce les Nazaréens lokola les Nazaréens et produire bato ebele et bimisi bato ebele basali ebele ainsi de suite et sauver ba âme ebele pour moi na kozala boye que ozala ingrate ozala reconnaissant ya on to senga na peuple ya Nzambe nyonso
bozala na sima ya les Nazariens, bo soutenir les Nazariens na nyonso nzamba pesi yo. Ozotinda mbongo na yo, ozotinda yango à partir de compte bancaire, ozotinda yango na M-Pesa. Ozano des occasions et sungayo batubele ba bongola ba mitema vraiment bo soutenir les chaînes oyo yango tozana besoin de sungi na yo. Ba numéro ya banque ezawana ba M-Pesa ba Orange Man. Alors na sengi na yo contribution na yo ekosunga to célébrer ensemble na servante de l'Éternel. Ba numéro yango nezoleka tinda action de grâce na yo, tinda soutien na yo. Et vraiment ekosala malamu. Et nous avons besoin de contribution spirituelle, financière, matérielle, afin que des grands problèmes réussir, afin que tout le monde ait action de grâce. Na yo moto pesi mbongo na biso bato to côté atoza ka musala moko vraiment to sengi ndeko sunga les Nazaréens livre souvenir comme et comme ma kozala mingi malamu tala canal ya bien ya ko soutenir afin que nzambe afuta yo nzambe a récompenser yo surtout nzambe s'intéresse ka mingi na bato ba contribuer ka pona sali ya ba âme comme chaîne ya munene oyo maison mère les Nazaréens. Soko za na besoin au participer na mbongo na yo okobenga na ba numéro oyo affiché wana et oza malamu po ba recevoir mbongo na yo. Soki osali yango nzambe na lola akopambola yo pe akopambola na bana na yo na bakoko na yo. Numéro yango wana ya bancaire banda déjà kotinda nde nazoloba botinda M-Pesa tinda Zambe ya bishima nzamba prophète Ézéchiel apambola yo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Moki frère bazali na Kinshasa wa Congo nde lingi ko étouffer batu mingi Congo na Kinshasa awa mutu akufaki azana morga mama yemo bato bozana mama yemo papa karma pa soki problème mutu akufi na mama yemo azana morgue docteur Kabe mama Esther aza awa akosekwisa ye mama Esther tokeye nzambe nde mutu asekwisaka oyo asekwisaki ngai nde akosekwisa pe bato. Gloire à Jésus. Et maintenant olobi mutu bakie na poto basali ba examen basali examen na mindele ba docteur ango Carlos na Linda mwasi na ye bakuti eloko te. Bon siko tokosala ndeni ye kwaza na koma tokosala siko ndenge nini na mama o bazobunda bunda pa moi mwasi yango akati motema. OK. Tango akati motema na 1h du matin akosala ndenge nini 1h du matin vendredi potongo eta na samedi akufi batikaki sonnerie abino na chambre tel soki bino bofini boye soki ata réaction moko esalemi bamoni ki akufi bayi bameki penza babiki akufi batalani babino no ye totie na morgue te te nzamba malamu Yesu Kristo azane malamu kaka baluki mbetu batie na chambre wana batie nzoto bazipi bayebisi ba parents bino bovanda na chambre wana réaction ekoki ko salema parce que to moni maladie te voilà soki réaction moko esalemi bo fini awa sonnerie sonne kuna epa minganga bazali baya na lumbango parce que to yebite ni soko tali miso nanga ezandenge moko te. OK. Bazeli na bango mukolo mobimba papa tomboki alobi naza makambo ebele ya kusala bokoki koya kokanga ya wate nikolo ya moto azaki maladi akoyi maladi akoti koma akufi so bokunda ya bokundi soki tozonga na ye tozongi et comment expliquer boko ya kokanga ya wa boye ngaza makambo ebele ya kusala c'est pas seulement ça. OK. Maminganga bayebisi eboy bango mbale babi tomoni maladie te tomoni eloko ni ebomi yete bon tozwe omoni quand même kasa kufi non papa biba konda azonga alobi boy bayebisi ye kokundeza problème te mais pesa biso ka mukolo lelo omoni lelo samedi soki kaka tokeiti lobby dimanche bato bauti ba messe ba 10h 11h wana tozuye toke kokunda eza on a problème te bokamati na bino nzela bozongi mboka na bino papa lobi OK je suis d'accord esili avandi to vandi bavandi
butu eyaka te butu eye tango butu eye siko corps se décomposer quoi corps ebando nzamba azaka malamu po biloko yango ezolimwa nango pe mais soko otali bien okomona ke ezalaka batashi soko otali surtout na elongi ezalaka madodo tout ça mafuta ebongisaka un peu tango butu eye solo pe bando pesa tout ça mais siko bango baboyi kotie na malili sikoyo bando dégager siko baosa ndeni batali. C'est ma mère est encore en vie. Narantina sina leka na ye na antenne A à l'époque. Il y a plus de 22 ans où il y a témoigné qui t'a on a bandé ministère. Mosala Nanzambe tout ça, yanga moko a témoigné à l'objet que oui, Koko faisait à solo. OK. Papa na bango Koko fumé. Les rona grande sœur a kufagina mte azala kitoza na grande sœur na ye na papa na ngai. Kufaki réellement. Tant butu eye na ke kolongola elamba mutu na yake na mwana ngai na kanisa ki akobika bongo mwana ngai akufika kaboy kotala nde namoni lisu moko ebimi na bandiko bunda pozongi azongisango akanga ndenge bakanga kawana bandiko bunda akangango wana des gens zoto et ça kufi batia ye kuna bazozela ke tongo alobi baki okunda bondi ake kovanda bon lokwa na bendi ebwe na ntika meme ekokanga ti baer moko ayesusu kotala amoni ke bendani susu donc ebandi ko sala ya nyonso mibale oye bime efungwa mi azo benda kan ndenge ba bendaka. Ça, c'est ce qu'elle me dit. Ma mère a 82 ans aujourd'hui. OK. D'ailleurs, j'ai causé avec elle ce matin. Voilà. Ba vandi tango ba komi 1h du matin. Oyo akufaki wana. OK. Ba yogi mutu azoyemba. Na mbetu wana place alalaki. Oh. Azoyemba ce matin. Zembo nini? Azoyemba. Ayemba ni. Dieu tout-puissant, car mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir. C'était ça la chanson Oyo Azonga Kinango. Tango wangba moni boy babangiti. Mutu munokonde zo beta. Kaka utabatia ki yenzo tezo bougete. Ba fini non? Ba fini sonnerie et puis ba minganga baye. Baminganga pe batali ba contempler. Oh. Azoyemba. Me bamindele baleki bana batu mwindu na makambo susu. Babandi okoma, babandi ko sala ndenge esengela iba sala. Finalement balobi me ya azoyemba. Munoko ka mtezo bouger. Ye moko nzoto ezaka malili, misabika uta elinga maki. Misuka ka uta ezaki esika moko bonsiko. Kaka munoko mtu fungwa miyo eza mystère ne batali esili bamindele oyo natia nanu mwa mungu na munoko moko ya mobali azaki na ndeko na ye oyo azaki prêtre awa na mboka na biso. OK. Nde bayaki kotala nde bazaki koya kotala chaque fois kombo na ye Yann, Père Yann. Carlos azali pasa ya Yann. Linda azamwasi ya Carlos. OK. Linda na Carlos ce sont les deux médecins. Et babala ni couple médecin. Oh c'était ça. Bango bataliti finalement mwasi alobi to benga. Babandi ko benga babengi kombo makasi babengi. Wana baobenga yo. Bazobenga. Bazobenga makasi. Réaction ezate. Ami meweza mu phénomène mususu. Parce que azoyemba. Mais bisoso to bengi yazo yano la te azo ningana pete siko ezanini. C'était ça batali finalement balobi alingaka tongate hein tonga supporta kate la piqûre bake kozwa piqûre bazui soki moi vitamine soki nini baya babeti boy réaction te mais non oezali kamususu. Il y a si pour ta tonga tezo botier il faut réagir. Toi ti kanana atike so pe basambela kiyo.
mes parents agités avec grande sœur. Wana siko isika yo ozalaki esprit no ezalaki wapi? Bien ko bandaki koyemba. Esika nazalaki eza mozindo. Avant ngai na kende bongo. Na ndako na biso ba parents bazali ko sala prière ya pokwa. Na prière ya pokwa loko papa mukambi ya ngelesi. Soki bana avant papa clôturer prière to fukama. Place nga na fukamaki na moni mutu. Na moni côté droite nanga mutu akiti na toa akiti pembeni a. Mais eloko moko eyelinga ke natala matambe na ye nyati mabelete. Matambe neza suspendu. On dirait azana ba pneu en métal na makolo. Makolo mona ni te kaka ba pneu wana. Siko ya attirer attention na ngai. Natala o eza phénomène nini. Natali asimbinga. Atushenga ayebisinga mukolo elanga tindinga na ya koyebisa yo que dans quelques jours na ya kozwa yo moment venu. Na ya kozwa yo tokende. Siko tango ya zolo babongo azoseka ngana azoseka. Alors j'ai ma grande sœur, on gana landi, elle s'appelle Marthe. Marthe abando silika. Yazo yebisa papa abio. Moni ndenge yazala na lolendo. Yeba tu bazo sambela, yazo seka. So yazo lo bangazo kate. Papa nde molimu akambia yebisi etika ye. Oui, toi ne s'occupe pas d'elle. Yo mi kotisa na prière kolandete. Bon. Alingi susu a signalé Maman pe alumni tika to clôturer prière batu akendela. Et sili on a premier jour. Ba clôturer prière amen amen to telembiso nyonso. Papa pe azu courage a tuna ngate ndeni nozayo ko déranger. D'habitude c'est pas comme ça. A tunete. Ni maman ni ye Marthe ni Marie Jeanne batuni ngate. Marie Jeanne de grande sœur to kendaka na hôpital tam. To telembiso so to kena ba chambre. Toke na chambre ba fille toke kolala. Moyen makasi ya koloba na munoko ke papa. Tango tozai ko sambela na moni boy. Parce que papa était mon grand ami. Nazaka kolota ba makambo ezo salema tout ça. Na ju courage ya koloba te. C'est comme si bakangi batie libanga na motema nanga et puis bakangi munoko nanga. Pour ça kolobeza mais courage wana makasi zate. Na koyebisa moko boy. Kaka tango koloba ba oyo ba wendimana bango ngote oyo kaka oyo ya mona kama kama otala oyo kaka ezaki ndoto hein eleki mukolo troisième jour mutongwa yi ya kaka le robiso to sambela. OK aye bando sambela to sambeli esili ya yebisinga lobi mukolo elanga yebisinga na yakozwayo na bi ça va na la taki moi robe de nuit ya bleu ciel comme ta chemise esili asimbinga boy na sali loko asinga omoni tonga singa soki oche tonga ndenge jembela kawana telemi en espace nga siko na komi lokola tonga wana misapi na ye sali loko asinga. On a l'esprit. Esprit est parti. La chair ou les corps. Oui, le corps. Et c'est là qu'il faut fukama. OK. Tant que on sisi prière, nous autres on était les mipé. Et que n'angoti nambeto. Sili. Na kola la wana nde na koti koma. Bato ba moninga na beti maboko. Bakanisi na beteli président. Soka maboko na zobeta. Pona loku mwezonga na trona nzambe na zobetelo. Yahweh na zobetelo. Na maboko pesa na zobetelo. Nzambe na olia bakiti na bamesa atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikati ya saki ya fufu. Oui,
Allô, Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Bon, tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo la bino, moi, je suis dans l'agence Moroboé Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sa su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman, dès qu'il a yebisi ngai, mais na limité, na lingi na mona ki mona beso, poli kamaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Na fali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo baza na peu de ressources comme la boîte de que l'on baza à niveau qui chasse même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na pota ko sungayo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareth nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, na mbongo shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous acceptez Rabiso na banda kuna bino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa ne oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi to ko tsaba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News ndé ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komya wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel bosala pour na bolinga nzambe. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins émission Tali Oyo attaque au Tali
Donc tozosuka kana ba minute cho ba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage Olanjo table sainte Olandi mission ka ucho landa oyo attaque oyo Olandi ya muke oyo. Donc cliquez lien oyo na se wana. Après titrage kazo elanda wana. Donc so moni titrage na se wana omona lien. Alors cliquez lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment la titrage eza wana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au moment lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé. Ciao. Loba Satan azana ba problème. Oh asimbi kisi. Asimbi kisi. Yali kambwa kisi te yobe ke doluka kisi na osala nini? Oh simba. Biso tozo yemba. Ayo kelinga